bandeko babolingo mokonzi azala na bino tokotanga sango elamo soki mpe ya santo na nyoyo bino moko bozomona mopepe. Bandeko balandi to ye lisusu ndenge tomesana kaka kosolola na bino na pokwa nyonso tu. Moko mutu akoloba kende ko Eliezer komika chemise moko wana o eza fifi bashala bichilix mote nazo sala ngo pona kopesa papa leo mutema pasi parce que ya epezo tula kuna tala kaka pona mutu akabela yo atatonga soki omoni mutu akabeli otonga il faut kopesa ye merci pamba te eza na ebele bazaka pe nango bakabaka te yango omoni ba mwa répétition ya bino pe boyo kaka posa ya ba tala ka ba construction ndenge ezaleli. Lelo bandeko nanga tozo beta masolo ndenge na lobby comme toujours. Toko beta masolo ndenge boko tuna biso dossier ya Fally komi na niveau nini. Dossier ya Koffi Olomide komi na niveau nini. Bino bokomi ba chroniqueur ya musique to ezali kambu nini. Moi ba réponse toko pesa bino. Mais tango toloba ke maye ko tonda na nzela parce que y a eu inondation. Siko toza ba chroniqueur ya mai ba chroniqueur ya mbula. Bino pe ki chroniqueur ngo ninge to koloba so ki bakanivo etondi so ki tolobeli ba imondis tolobi ke fulu etondi to komi siko ba chroniqueur ya nini ya ba fulu il faut moko to ebanaka kotuna ba mituna yango zomona plus de 2000 journalistes mais bazo beta kaboy papa Léombote Ndegoleze bonsoir na sepeli mingi d'abord na luli elamboyo maman Bichulix kobanga te naza koya c'est nazalaki te na voyageaki naza koya puisque oza o créer style oyo ibi eza ko faire penser ngai na wana mwana ya Nelson Mandela abandaki ba chemise na ye. Papa Léon toye lisusu parce que tozana devoir ya redevabilité et pas ba téléspectateurs oya biso parce que biso toyeba ke on ne communique pas pour nous-mêmes. Nous communiquons pour nos téléspectateurs. Yango soki batungisi tozonga ka ko se justifier to ko expliquer. Yango même tango balobaka au lieu je suis obligé à ko banda ko expliquer soki na lié voilà parce que ba contrôler yo soki ba ki pakayote et pas ba kinois c'est parce que ozo représenter le mon côté. Il faut ba Papa Léon dossier ya Fally Ipupa. Bande ko ba ko tuna et comme na niveau nini dossier oana Tilelo suite nango ezandenge parce que bimaka oh il est condamné ba condamna kiye oh balobi oh bakangiye batumso balobi ndengo après ye ko bimate il a été acquitté azana problème mon côté d'ailleurs akeko beta ceux qui 2 fois na Luanda na Angola donc azali suna problème tende yango boko mona atie en jeu d'ailleurs mbongo pona kosunga batu. OK ndeko Eliezer merci beaucoup batu ba question de kiminki. Depuis Tobandi, problème, il y a Fally. Donc, il y a trop d'appels. Trop d'appels, trop de polémiques. À Papa Molir Ndalobaki, Ndeko Eliezer Ndalobaki. Toza, et je parle surtout na Parnara. Eliezer Tamboza, il peut se défendre lui-même. Il s'est toujours défendu lui-même. Toza liawa, nga Papa Molir Ndalobaki jamais un chroniqueur, il y a musique. Wana lobarango toujours. Yami bale na lobaka lisusu, nazali journaliste te. Au moins nazali na école le lycée Molière. J'ai fait sortir des Eliezer et je répète pas na ke, mon sera comprendre raté. J'ai fait sortir 2700 finalistes. 2600, c'est combien mais il faut quand même la maths. On a zakotini kabango na classe. Bokamata, bokene classe. L'avenir ezali enseignement. Donc chaque année, Eliezer Tamboza, je suis fêté par élèves Baoutina, école ya Papa Molière, le lycée Molière. On a Kofi Bayemba, bon, on a appelé référence dans la mais pendant que c'est ok, on a une école Mogoya Mounene, on a zotina bana, boke no sala droit. Boke no sala informatique, on a dit mamie que cours informatique. Eza et matsaka niveau mais bokamata bokendo sala nazana ba médecin nazana ba avocat nazana ba marketeur chaque année je suis fêté
et naza fier ya œuvre na ngai soki na mikumisi ngai moko te nani oyo aokumisa ngai. Donc voilà, c'était pour dire tout simplement qu'il y a une décolisée. Toujours ça, Moussala, Ezali Moussala pas informé. Nazali acteur social, ça c'est point numéro 1. Nazali na chance, il y a na chaîne, point numéro 2. Et point numéro 3, na bundela mingi, na bundela ka, na yo. To bandi di yo et bandi le lote. Pour lutter contre anti-valeurs et surtout contre les injustices. Ah, oui, bien. On fait un travail, et ça pas cette information. Je suis fier de mon travail, et lesérieux vont répondre par nayo. Mais je suis fier de mon travail, et la preuve. Bon, qu'elle est là-bas, Facebook. Nanto ça l'émission, mon côté, 5 000, 10 000 personnes balandi en gros. Faux. 100, 150 000 personnes. 70 000 personnes. Émission, bon, émission, il y a Mike Zahakate. Et là, Oyo, Tosalaki, avec le grand Mopao. Kofi Olomide. Mais ton commission qui n'a pas 200 combien? Bah, si t'es belé. Oh, bato bazo copier biso mikolonyo so ah tozo ba komona ba kamati ba copier bati ba komona bango ba Congo mikili ba o mususu batangeli ngai soki ba sans autorisation na biso bazo kamata te Congo mikili as partenaire. OK. Wana to d'ailleurs on va arranger le problème. Ouais. Nous allons négocier kutu ezala exclusivité ya kotinela ka mutumo okaka. Ou bien batumi balé o tokopona. Bah, comme il y a mususu pour cacher ba logo na biso, donc c'est tout simplement pour dire nazonga wa to revendre la bango après, bah émission na biso ezali très suivi. Mutu mon côté et j'aimais au défi qui que ce soit de les airs, o akio ba ke na émission na biso moko to finga moto. To finga moto te. To za na style na biso comme moi on est un peu taquin mais to finga moto te. Nous donnons l'information. Information mususu c'est au CPN sabato mususu. C'est un peu le cas avec affaire ya Fally Ipupa. Fally Ipupa, leki na biso, oyaza na fulangenge, nan na koti concert ya Fally te, mais na landare kaka en tant que connaissance générale, na mama, tout ce qui a trait à information, t'occupe sabatu na biso. Il a eu un problème avec un producteur angolais. Domingo. Domingo wana na ibite soki elikaki soki malamu, soki mabe. Mais Domingo, nous l'avons reçu ici. Au nom, il y a information. Domingo a fingi falite. Wana, Domingo a ici pour recevoir équipe, il y a Fally Ipupa. Émission wana paye l'équipe très bien, ko finga atamoko ezalaki te. Nous avons donné l'information. Information, bato Fally. Bamsous ba sepelaki. Bamsous ba sepelaki te. Bato Domingo. Bamsous ba sepelaki. Bamsous ba sepelaki te. Mais ici, nous n'avons donné que l'information. Sans vouloir trop personnaliser. Et bimisi ba polémique mingi, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Fally Ipupa akene ko beta. Ya bengsaki, ba bengsaki pana kene ko beta. Basafulie bala wana azwaki yango nakati bazodo bakaka ya ba hotel Fally azaka na ndako te bamusu bale bio ebite Fally aza millionnaire conseil kaka moko abetaka wana ezaka ba million comment azanga ndako comment azanga bureau et créer polémique au biso to créer polémique te bakamati Domingo akiko funda Fally. Fally, le problème azali wana a Bosanaïke, et ça problème azali pénal. Il faut à se présenter Yemoko, Makamorotinda, avocat, Tonene, Ezate. Il ne s'est pas présenté. Bata Domingo, Basegike, ba condamné. Non seulement, pas de problème en Bongo. Oyo, l'autre partie, Azaro prétend qu'il y a Azouake. Mais, en plus de ça, puisqu'il fallait à Kansei qu'il est au-dessus, il y a la loi. Baki na justice. Justice a tali likambo. Justice a le dit non. D'abord, yo Domingo, plainte yo Makambo et l'équipe déjà il y a longtemps. Il y a prescription. Je crois que je ne sais pas si ça existe, la prescription au niveau du pénal.
ya mibale batangi babiloko na bango nyonso donc fali ipupa mpona biso l'état tomoni ke ozali innocent. L'état a décidé eza de Eliezer te eza papa Molière te. L'état bibisi jugement lobi fali mpona likambo yo tu es blanc hein, comme neige. Quoique bon c'est un noir mais il est blanc hein, comme neige. Bah quitter. Je dis bien bah quitter. Suite, il y a plainte à Domingo a fondillé pour escroquerie, enlèvement, ce Babylone, on y les a belé, ils ont un juriste était. Habit de confiance. Habit de confiance, Asa Mouskro, tout ce qu'on veut. Mais l'État, lobby, on regrette beaucoup, Fali Azali innocent. Et on est innocenté Fali. Tozaki le premier. Il y a comme Salika Mouana, Tozaki les premiers, il y a quoi annoncer. Bande passante, et ça qui fait 2 jours que Fali a été acquitté. Donc, à Tozoloba, Fali Azali innocent, na jugement, Oyo, premier jugement, il y a Domingo. Producteur Domingo, Ouazan Angola. Point, bar. Fali Azali innocent, ba acquitté. Je dis bien ba acquitté. Ah, voilà, mini Tozoloba. Mais qu'est-ce qui se passe? Domingo pe a se paye nangote à l'habité, Rosuka pe nengoanate. Bite yo Fali, balobi, ba avocat na yo, ba ebineni, ba beta rabale, ba kamati, balobi non. Ba avocat ya Domingo, balobi, nous allons en appel. Wana jugement, wana, et à clarté, et à clarté, tozomana logo la, ba biloko mingi, Basingama Tembele, et le cas qui n'a se, ya ba mesa. Donc, tous à la besoin que, Likamboyo, il faut pas recommencer encore à 0. Eh, bota la Mukanda, tozui. Oyo, Domingo, akamati a sali appel. Ake na appel, bavoka nege bake na appel. Bolingate, ça veut dire tout recommence à 0. Donc, ba robenga lisusu Fali. Car on a problème, on a plus ça dans premier degré. Baké, c'est ce qu'on a degré, il y a l'icolo. Domingo Ake d'appel motif mal jugé. Donc on va recommencer encore l'histoire à 0. Barolanda kaka Fali batunio, papa nayo, kombo ne nani? Mama nayo. Obotama wapi? Ozamutu ya wapi? Olingo so na munoko nini? Obota? Ouais. Oso combien? So oye na chemise de fongoma balibi kanga chemise bisa ozali liboso ya tribunal. Koyate o la kisaba bisem c'était tout recommence à 0. Et cette fois-ci, l'avocat Domingo Balebi Fali a okimate loko les ali pénal. Et sengeli kaka eko sengela kaka yemoko il faut azala wana. Yemoko yo ba ennemi a petit Fali. Zaki na biso azala fulangenge. Awa na otobenga batbaza peme na Balebi azana Paris na ebia atala pe internet. Bataki tsabe wa website. On va fixer la date, il y a audience. On reprend tout à 0. Voilà, et si Domingo Azali, bota la bino moko, document, tout ça qu'on l'a qui ça, wa. Namoni batumingi bazali agité ndeko Eliezer. Oh, mais bino, vous en nini, vous en nationaliste te, Fali aza congolais, oh, azali angolais, n'angola babeta rabatuna biso, comment vous avez compté la mopaya? On ne peut pas cautionner terminer donc malhonnêteté, il y a certaines personnes si Fali Azali est innocent, il est innocent. So Azali moto, il y a kofloué batou tokolo bango. Boko pekisa biso tokolo bango te. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Biso on annonce tout simplement l'affaire. Affaire Ezali na niveau il y a justice, tozali justice. Donc, boye baké, le problème de Fali, et ça qu'on continue kaka. Ndeko Eliezer pas na s'attarder na likambo na te. Ouais. Mais quand même que j'ai eu l'occasion de causer na vraiment équipe na ngo tanga wa basu c'était mais na ebisa ki Fali nengo yo. Ah on a zolo banaza ko yebisa yepe. Il y a moyen de trouver une solution à l'amiable.
car petit oza n'importe qui te oza ça la fierté na biso musique na yo oza ça la fierté na biso à l'extérieur ba biloko ya ba $30,000 et okitisa yo lokola yo moko zolo bakaya na okope sango meme na ba pauvre na pesa pauvre producteur wana atikaka kotangaka kombo na yo atika ko salir kombo na yo atika ko ya ko bwakela yo libabe puisque bato balingaka yo pété baza mingi o baza ko rêver baza ko fantasmer ke bamo na yo kaka na bar oza ko samba bayo kaka likambo ya kombo na yo pas na problème escroquerie il y a moyen ya okamata eloko wana bala terre na pesa ki conseil wana naza musicien te na kota ba concert quelques concerts kaka on a eu ça que peut-être mopao puisque kuno me ba yemelanga banzembo ngana lingaka si li bola isa dégueulasse puisque je me retrouve les génération nangai il y a ba Zaiko il y a ba Wemba na ba Mususu il y a JB piana quoi que génération te bango basa génération elandi mais na linga JB fort oh petit nanga wana somo ndenge na linga conseil à JB non vraiment tout ce que la chaîne mon chaîne ezapena bien et d'arraper batebele surtout les gens qui sont peut-être je sais pas si moi on a utilisé pour plaire batu Mususu ou bien bon mieux vaut ne pas dire. Hein? Bon, des gens qui sont quand même un peu défavorisés, des gens qui se plaignent, quand même, se retrouvera par rapport à Molière TV, à Zako Ide Batu, qu'on se trouve dans Badroa na Bango. Vraiment, c'est une chaîne qu'on apprécie, surtout papa Manem Baza vient surtout trop. Vraiment, tout ce que la soirée concerne, vraiment franche, sans vous flatter. Donc quand le vieux arrive bien qu'il est le patron de Molière TV, patron de Molière, Maramignon c'est belé, on l'a rappelé qui patron naé, on a mis ça vraiment, il s'amuse avec nous, toi on l'a trop fier naé, vraiment tout ce plateau. En passant, je le salue avec tout le respect. Ma la plateau, donc on peut savoir que moté na batunyo sur ya Molière TV, ba qu'on aime ça na ba on nengezalara, ça très bien, parce que la promotion d'artistes, nengezalara vraiment polémique en Netoboy. Voilà, bref, c'est pour te dire tout simplement les problèmes de Fali, nous ne donnons que l'information. Toujours plus ça information et le reste l'État azali. Ba fanatique mingi, il y a Fali ba musu ba ki o togoleka, togolo ba togo finga, biso to finga raté. Ni wa to ya ko beto kaka moko pa. Mais d'abord to yebi yote, to beto moko pa kani. Oh, moto yo zolo ba to betera moko pa. Bon, pampa, à vous. Voilà, pour notre devoir et la redevabilité comme toujours, na bandi boyoti, ce qui va zaliko proposer que va trouver solution à l'amiable. Voilà le temps que ça va prendre. Ndeko na biso Fali. Et puis tant wa okende kuna, ba ko benge prévenir Fali parce que yé ba fundier. Alors que Azana Makambwe belé à Kosala, nous savons qui ignore que Fali, il est le musicien le plus sollicité. Actuellement. Attention, attention, hein. Comment ça s'appelle mon pao, oui. Comme déjà on a 2 millions, c'est le fika capable. Comme déjà on a 2 millions, c'est le fika kapamba. Bateau, hein. Papa na mwana. Oui. Au moins, Fali, père na spirituel, yemo kalo bakango, ezalinde Kofi. Awanga na kango pete, awanga na pe Kofi te. Mais Kofi yemoko, baza, toko te la dikamango, ala banyongo ya ba $2,000, baza, kobwake la kaiso ya solo soka lokuta, on va développer ça awa. Mais moi, na yo sa siko yepe, basa ko yepe seke a bouffé $30,000. Et ça bien te pas la papa na mwana. Batu baza ko loba. O retourna nga olobia nani? Biso to okende.
Papa Mondé, toke na tribunal, autant que la biso, nana le, oh, quand Facebook, quand il y a biso des poules sur la tête, ezali à sa vedette, on ne peut parler que des vedettes, Fali à sa vedette, Kofi Olomide à sa vedette, Kofi Olomide à Zali papa, ya Fali, Balibi Kofi Olomide, Ali Mbongo, ya bato, ba lo papel isu sous Fali, olie pe Mbongo, osaka lokola papa na yo, et comme il y a une famille, dès les Gambotoboya qui te conseille, te le dit Fali, tika, osana niveau, petit azana fulangenge, petit azana fulangenge, to souhaiter ka tika na niveau fulangenge na yo, et éviter Babiloko, oh ya bozoba, puisque 30 000 $ par rapport à Oyo, baza opé sérieux ali caché. Au lieu où le barana que nous pèse ba pauvre, producteur va n'appeler ça pauvre. Zongi saye, comme à partir nae, akanga noa nae, atika les panabango, et qui nous foutent la paix, atika biso tranquille, namboka na biso. Bozoba ka biso bango to kine kune panabango. À vous. Voilà, dossier Zalio Wana, parce que makambu ya kolekisaka temps na justice, ba juriste bango moko baloba que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que bazo ta la temps ezozo. Biso nyonso tout, oza Fali, tout le monde connaît Fali. Même ba biso yo ba ndeko Eliezer bien kinga ba ebinga kan muki awa na quartier. C'est faux. C'est faux, c'est faux, nakatayo, c'est faux. Oyebi pas na ça stade. Et là on la stade. Pas na ça 5 000 personnes. Ba betelio maboko. Pas na ça 10 000 personnes. Ba betelio maboko. Mais mutoma ko ça stade à lui à 1 million de personnes. Ah ouais, émission na biso de Eliezer. Tolo même il y a problème il y a internet té. Kaka wana kata Kinshasa. Famille moko ezaka à peu près na 10 personnes. 10 maisons. Hein? Et combien, hein? Donc, fois 10, bah, combien déjà 1100, bah, il y a, batala kabiso, autant que batala ka, na éviter ce qui coûte de kaka, bah, stade mususu, et si ka batobaton, saka batute, nous sommes suivis, mais nous ne sommes pas là pour se vanter, hein, pour que, tika bakou misayo, mais nenge balandaka pe biso, osa n'importe qui te. On est suivi. Ouais. Et Tobi Beta Tolo, on est très suivi. Tolo Bagada, Wada Isaka Kama Ngiringiri, Oba, Ngiringiri Mobimba Balanda Kabiso. Alors, so Kamati Capital Mobimba, on multiplie combien de gens qui sont en train de nous suivre, et nous on peut passer tous les jours. Ouais. Hein, donc, Tobangana, to se respecter, Nakati, Yamusala Tozakosala. Voilà, Yango Nazalaki Kolo Babande Konangai. Soki okena justice, bakota la teke yoza Fali. Et comme papa na yo nani, kombo na yo nani, wana ba ebi kombo na yo. Me bazotu na yo, kombo na yo nani. Timba nani? Timba Mbungu. Obotama wapi? Na Luozi. Na dati nini? Okutana na Bangando, Luozi wale zaisika Bangando. Okutana na Bangando, donc ba okota même la vie privée na yo. Ok kuna, et puis mutuango zo sambisa yo, soki alingi, asambwisa yo okoya na 9h abandi ko entendre yo na 13h et puis atuni yo nini atikina no stilo abandi ko solo na bani bon bango yo vandi bango bazala kana ba code na bango kombo yebana kate Mike November bango bazala kate ko na ba kombo na bango yebana kate bon tu peux patienter monsieur parce que là le chef m'appelle alors que chef a bengete akekolia donc au lieu ya wana est-ce que bakoloba makambo escroquerie Nabi justice nega kolobate, mais dès lors qu'il y a eu une remise volontaire, infraction à escroquerie longwe et tikali abus de confiance. Parce que la remise a été volontaire. Mais est-ce qu'il faut to sambaka, baebi niveau na yo, na nini? Batu bazolo, papa le wanguchi koloba, lobi aza journaliste, te, azat, ngai na za journaliste, mais na professionnel, te nga na za journaliste patriote ngai. Wana na lobakango aussi. Parce que tala makamuneye salemi na France. Kuna, bisika tokopia parce que télévision bosala ngwapi bosala ngona mbanzangu et uta na pototi kuna tangu tomoni attentat et salemi même les journalistes se sont impliqués na yoki makambo yake code d'éthique et déontologie na tuna kina lobby ba spécialiste ya code na déontologie est-ce que bazolanda makambo zole kana France quand le pays est menacé
biso nyonso, société civile, politiciens, opposition comme majorité, tout le monde, d'abord, on doit sauver notre pays. C'est la même chose dans Oto Koloba. Mouto Koloba, papa Léon Lobi, bato bazo benga. Ngai tango na kendaki boende, tozwaki avion na Ndolo. Baye batonde lingawan. Bolo bananu kali kambwa fali. Bolo bananu kali kambwa fali. Bino boke Koloba li kambwa fali boende ngeni. Nathalie, tellement que tozalaka ba travailleurs ya ba téléspectateurs na biso na yoki kese ke balanda ka biso bien que bayakao na bandi ko expliquer bango malembe. Est-ce que biso tozana intérêt ya que tokotela Domingo pona pesa biso nini? Non. Te problème ezande que mabe nazozo exemple ya Kofi olomi 2 jours tozo sala na émission ngana papa Léon totunye makambo ya Brazzaville aloba na biso nini abingai biloko ba congolais basalaka parce que ya salaka des fois bengi ba congolais des fois bengi ba zaïrois atangai à la place ya mutu wana mbele na bengani bango ozomona nous pouvons dire que Kofi il n'est pas nationaliste il n'est pas patriote peut-être amoni à sa viva expérience ya comportement ya mabe nde yango wana o tangu tozotala parce que tala kaka biso toza bato ya respect Angola azana musicien mon côté o azana rang ya nani ya Fally Ipupa na biete oyo azana niveau ya Fally na succès na renommée azate mais ceux qui osa déjà na niveau wana il ne faut pas biloko mike oyo et pakola yo buzoba voilà l'objet ya nini yango to yamba wa bavoka na ye to sala soki combien de jours bazo zelisa biso ke bavoka na ye bazana avion ti baya a to yamba bango to yamba ba sous les sur ce même plateau to solo là donc on n'est pas musicien pour que to wele la ni chroniqueur donc wele la nini biso to zana domaine o ya biso on a lobaka kana batuke même domaine o biso to zali so ki ezala ke ezao ya kolata ka ba galon omoni ba étoile wana ndenge ba cha so ki ba mitwanko so ki ba étoile mbele to koma peut-être et comment ti ao ezandengwana papa Léon deuxième dossier Zerana nous dégolézer puisque na monaki ba proche a Fally ba lui non même so a un appel bateau bazo zela ke Fally Rosalawana mais à niveau appel il n'est pas obligé d'être là et tout. Je voudrais bien vous communiquer quand même na équipe oya Fally Ipupa na ba avocat na en dehors lokola na nga petit wana mingi surtout on dit mon aïe makalere nyonso yo babetaki nga lokola babetaki bakanja ai bakanja zwa tellement ngondo bangondo na tellement bakanja des petits wana zo yembango na sentiment bino moko boyoka olelisi moto lokola bakanja zonga Junior Pito na François Babati odogo bote kola mais batwana balobi en dehors lokola bazozwa cause puisque Fally azana ba fanatique mingi awa ezana niveau ya justice bakamati bazokende pesi ya sikoyo lisusu na tribunal ya commerce puisque eza affaire eza pe commercial tribunal ya commerce soki esimbi awa te bakamati dossier batini yango na Abidjan bakamata batre no juge yango batala ndenge nini lisusu bokamata bokorrompre. Or, moi, na part nanga, na lingi di kamone comme la Fally, c'est un petit problème que Fally peut résoudre. Eza pembongo, eza ebelete. Donc, nazo conseiller kaka, je continue à les conseiller. Na linga petit wana mingi puisque azara penza ma pekate. Oebi makamoto zoroba, il s'est calmé à répondre quand même kama ba crèche mouké mais en nous respectant. Eza lokola petit oyo uto tangate, biloko na ye eza na Facebook. Oh, il a manqué biso. Je ne vais même pas prononcer le nom. Il y a Bachichi Boy. Il y a valise. Il y a Mokonzi. Quand il y a un problème, na otanga kombo, il y a Mokonzi. Na otanga te, na bi, oh, il y batambol. Ah, boss. Les lots qui toko, hein? On dirait, moni boss, aro, nde, moukola di bosso, moni. Ah, boss. Pantalon à jaune, on a oh, de quoi les airs. Tout ça à niveau donc je voudrais simplement que les Kamwana Mokolomogo et comme la Fally que va continuer à citer comme on a eu dans le Moko Amabe et Nazali Batou pour Oyoke Bakamata va trouver une solution à l'amiable avec cet Angolais. N'Angola bazo betaka basoukou style lo. Petit à la Sabango et Nango Baksaba na Soukara
Balobi fallait akene na Angola. D'abord balobi bakangi était basali eloko Ouais, moko. na Luanda ke kobeta concert. Bakio kanga était puisque plainte ezalinde awa. Fallait pas aller 10 fois 20 fois en Angola et au ça eloko moko te, on ne va pas l'inquiéter. Mais eloko moko staff ya fali, toza un peu inquiet. Tomoni ba image o ya Angola te. Tozo yoka que fallait akene obeta na Angola, on sera très heureux to kamata na bato bazo benga biso. Lubumbashi, Poto, etc. Tout le monde a, même sur Facebook, ils ont appelé Mingite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Botin Rabiso, passage à Fali, na Angola, na Luanda. Et tous allons très contents, tous ramata, tous l'Axango, par la Kolaksape, et pas à Batouke, tous en est contre Falite, de désert. Voilà, Bandeko Balandeza, Owana, na Bandi Boyoti, yango bien, on n'a pas intérêt. Dieu merci, ceux qui fallait à Kendaki Nangola, à Beti musique naye, parce que crainte na biso zaki a que le kola toibi, bangolais, neye bazalaka, bakokaki peut-être ko salela ndeko na biso mabe, nde o tozalaki ko banga na kopekisa awana nani, mais Dieu merci, le kola a Kendaki a zongi pe, il n'y a pas de problème. Dossier Orobi, eza dossier à Tatana Mwana. Dossier à première dame de Lausanne. Oyo azali pe kolela alobi que Kofi Olomide azwambongo na ye 2000 € pour na libanga ya mwana na ye Azwate amelaye amelaye mbongo pour na libanga ya mwana na ye ezana niveau nini parce que bato balobi bazotuna Kofi yango alobi nini likambo yango eza ndenge nini dossier yango eza ndenge nini. Dossier ya Mopao, nazo comprendre te, il y a quelque chose qui m'échappe. Au moment où on est au fond de ça, ba porte mingi, ba tu babando koloba, ko supputé, ko interprété. Papa mon peu le potango quand même il est bien, basa ko supputé, basa ko interprété, basa ko koloba makamo mingi sur Kofi. Puisque eloko totangata eloko ya fali au moins na yo o bazolo bake ye ameli au moins $30,000 ya angolais abongo yo Mopao $2,000 bon 2000 €. Les 2000 €, ouais, $2,300 beba. Nani mwana na yo alandi yo do yo nde olakisi mwana na yo $2,000. Makamwana to yibite, eza sol eza lokuta. Nous on a montré preuve à l'appui que maman ya la première dame ya Lausanne. Maman ya petit, le nom c'est toujours Rich Andy Luawa. Oyo on a annoncé le lo que nakomi parrain nae. Parrain ya mwana ya handicapé wana nakomi parrain nae puisque histoire nae est touché ngai mingi ndeko Eliezer. Bato basimbaka ba Bible minene kosamla amen alléluia nde bandoki les plus grands doki les chors oyo bazalaka. Comment est-ce qu'on peut bouffer $2,000 à un enfant ou yazali handicapé mwana wana alala kaka na nzeba Kofi soki ba omoni bazalaka agité mingi soki azali agité bokamati botieli nzemba Mopao. Bon, j'espère que maman n'a pas tiré un ndembo à Sylvie. Wana Sylvie za nzembo na ngai na Mopao. Mais moi na chambre nae ba photo à Mopao. Na école nae ba photo à Mopao. A obligé maman nae ba sala combien de kilomètres va que nos somba CD. Hein? CD wana bon. Na landa ki yango na bourré mais aki osomba on a $40. Est-ce que zali a solo to eza lokuta? On a montré les preuves ici de Eliezer. Kofi, silence radio. Attention à silence radio, il y a Kofi, il te réserve les chiens de sa chaîne. Et ça, expression. Mais sur les amakamba lokuta, au lobby ango. Sur les amakamba solo, quoi que moyen wangana ezate, toutes les preuves sont là. Moi, je connais mon ami, mon pao. Akio ça il a eu dédicace ya ofélité de Eliezer. Mopao aibi remerciement wana salana asalango Mopao aibi talo ya saka ciment Mopao atonga
atongaka peti lelo aebitalo ya sac à ciment. O bato naloba na ba musicien nyonso na ndenga na yebeli moto azali bien assis au niveau immobilier eza mopao. Comment tu peux prendre 2000 euros, 2300 $, ce qui fait à peu près 230 sacs à ciment. Ah, Antoine n'avait pas. Mais yako lobate papa na tindeli na mego bengaye akati. Na tindeli ba SMS. Antoine o makambo yo, Antoine na dimine kuta Tony o makambo eza malamu te baza kutanga kombo na yo. 2000 $ chez un enfant handicapé. Na bino ba fanatique ya Kofi. À 95%, na bato baza ba fanatique. Na kata ba fanatique wana naza na kati. Na bawe baza ba na fa à 95% le bien. Mais Kofi, écoutez yo nini pour na keo kamata o lancer kaka petit wana libanga 10 secondes. Donc oza moté en mabe. Mokonzi oza moté en mabe. Mokonzi oza moté en mabe. 2000 €. Décollez. Na digo biso otinga na continuer ka ningona eza mingi pour un enfant handicapé. Balabia omoni mama wana azazoba. Akamati akoteka mbongo ebele boye pa na libanga. Maman répondre nga ebité papa Molière. Moi naza handicapé bafuta kaye. Plaisir oni na kyo sala ye. Nasombele ketch wana ke nokima wapi. Nasombele nini? Oye kosepelisa ye mwana alingi kaka Kofi. Ah Antoine, Tony. Mais papa Léon, je sais que pour la réaction oyo ya batuka ndenge olobi wana nga même na bao nazokuta na bango na nzela balobi te ne Kofi akokaki kobwaka quand même mwana wana ata ofeli parce que makambo mokiliza la ndenge wana mwana wana na mona Kofi boite mais ce que akangama na Kofi lokola eloko mususu. Alors mais eloko nazalaki peut-être nazo soupçonner que ndenge nga na ebeli Kofi omoni fois passé batu balobi ende kwa Eliezer ozo kote la Kofi ozo sala boite. Problème ya kokote la Kofi ezate. Problème ezaya que ceux qui tozui likambo il faut biso pe to sala analyse. Il y a vérification, il y a koyeba que est-ce que koti kozala te que succès, il y a 13e apôtre. Et beti ba adversaire à Kofi, il y a un dossier bimbala oyo. Mais eloko na zoloba, peut-être que son silence soit Kofi, il cherche à trouver solution par rapport na dossier, soit azomona kembo. C'est juste une distraction. Distraction na 2000 € ya mwana. Il pouvait même wana wika batangi komona ye. Fali yo petit fali waza kufulangenge. Yadibia mbongo wana na okanda utu ata tona pesa ngo ba pauvre to wale boka matabo voter 30 000 $. Toyokaki un certain moment na ngo tanga mutwana me yo Kofi oyi mutu alobaki ka mwana o soki fali azoko kate ngana futele 30 000 $ wana. Et bongo 2000. Tant bien même sur les acquis makamba lokuta. Beaucoup comme à 2000. Kofi pas na Olexa spot na Molière. A futaka. Mais mongo Kofi a futaka na Molière et l'équipe 2000 €. Oyo y a enfant handicapé. Ah nazoti ya enjeu amitié ngana Kofi pour un enfant handicapé. Nandimi na ke côté amanandaza handicapé. Biso yonso to utara tozali na facture oyo ba kosenga biso nde ozomona bazolo ba omoni Kofi ati ba na komo na ye ati fait bala ba fait ba di fait wana ezali 6e voilà c'est les bon ba komi nini fait Kofi ba komi yango na 3 faits fait ezali 6e lettre. Il y a alphabet, et bimisi 6, donc azali 6, azali signe, il y a démon, il y a le malin, il y a Diaboulou, on ne sait pas, il y a Satan, il y a Belphégor, il y a donc fait, wana. Fin de fait, bah, au Kansake, ozali fait. Et le beau chanteur, Moussousso, email naye, azali, ouais. Hein? Ouais. Donc, ozo fongola, peut-être, hein?
bato mosusu ezalaka plus ozotonga ye plus aza konasilisa plus oza komata ntango ayefali nzeta mbila bazokata ezokola olingi oloba nga nazalaki na jour ya sortie officielle ya 13e apôtre Koffi Olomide a répondu par rapport à la lettre wana au fait oui. Lettre fait oui. ezalaka fait F oui. Voilà. Lettre Misato wane kangami il a parlé de ça sous bazolo 666 bato balinga koloba makambu trop tout ça bon et aussi koloba mutuke a commis 666 donc c'est les rares pas dire atiaki 4 fêtes bon pas atiaki 2 fêtes et coïncider bana fait Misato yoka alobaki moko ezaya Koffi mususu ezaya Fere mususu ya Fali ouais yo linga ya les sous ya musicien c'est défendable et c'est son droit oui voilà et c'est son droit ça c'est Koffi qui a répondu à ça mais awa eloko biso tozoloba olobi ezana bato mususu bazalaka lokola nzeta mbila bazokata ezokola mais est-ce que awa tozokata ou bien tozobungisa na habité par rapport à dossier wana mais dossier oyo yozokanisa que silence ya Koffi okomele ba message ndengolo okomele ba message eza intimité na ko l'accès par respect hein de Koffi j'ai dit tout le temps hein c'est un ami mais face au entre un ami un frère entre un ami et un enfant handicapé hein, en détresse j'ai choisi l'enfant handicapé je mets amitié na Koffi en jeu pendant moi wana donc j'ai essayé de joindre Koffi je lui ai fait un message que mais mon pao bon retour oyo otindaka na ba chaîne panto c'est ba campagne hein ya Sylvie wo Sylvie wo Sambale et les qui si elle a 2000 €, pourquoi ne pas casser tout simplement? Donc il a peut-être besoin, Azan a besoin peut-être Batou, ba monnaie na côté à Mabé, puisque Batou mingi balobaka Mabé ya Koffi. Batou mingi balobaka Mabé ya Koffi. Batou mingi pe bandimaka Koffi. Batou mingi lokola papa Molder balinga banzembo ya Koffi. Balinga concert ya Koffi. Mais pendant moi handicapé wana Antoine Koffi FF 2000 €. Papa Boakango Kakate. Et nous calmons. On lui a posé la question. Je ne peux pas répondre, on appelle ça réponse nae. Ah ouais, c'est officiel mais j'aurais entendu que maman wana na ibiete. Mutumo a prouvé que ngana solula nae mais voilà le dernier message. Maman a se plaint dans le Koffi, wana zo singe mo na ngai, akati ngai compte na ngai na WhatsApp. Koffi a auto fongela ngai compte c'est ce yo communication ezali. Na communication wana na tineli mbote na bi mbote papa Koffi ou bonjour papa bala sabiso milili wana. Koffi na réponse a kamata tineli photo ya mwasi nae na mwana nae. Mwana azali de bonne santé. Azali handicapé te. Atineli photo pe akomi na sepa na achola penza handicapé. Ça c'est moi qui interprète. La maman m'a envoyé le message. Akamati atineli bisous. Et na se akomi 2 millions ya selfie. Alors nandimi fait wana engolo penza 666. À vous. Voilà, merci Papa Léon. Et ça, émission Tokosala, avec tout ce que vous donnez comme révélation, n'a pas si na mon thème, parce que même alors, est-ce qu'il faut envoyer la photo? Il y a chère épouse Naïe. Non, moi, non, Azali en bon état. Un beau bébé, mais comment ça peut arriver à tout le monde, à nous tous. Moi, Nao Yayo, Azali en bon état, oui, façon de dire, hein. Azali malam aza en bonne santé yo tineli mamba wana il ne pourra jamais le contester bota la bino moko atineli na bisou pe ayebisi en non comment 2 millions de selfies. En plus de ça, non seulement balobi ke au lieu tu as bouffé balobi il va aller demain à l'obia au fond d'abisso na parquet
et pas procureur, bah, lobby, on peut le prouver que au salipé 2 millions, il y a selfie, au tineli moi na photo, il y a moi si na yo, na moi na yo, oyo, nan balia 2000 euros, et tu es fier de ça. Antoine Agbepa, mon cher ami, je ne suis pas d'accord avec toi. Et, bah, handicapé, bah, décider, bah, ça la marche, bah, la président la bango, pendant qu'on protestait, comment est-ce qu'un parent, une vedette, pour 2000, bah, que ça là, les kamaningwana. Et, bisot ozala, chaque samedi, na okamata, na otia sani, de façon à ce que, oise quoi, wemba, JB, Binonyoso, boya kotia kamo Wera, de la forêt, Azongi, Azalia. Boya, botinda biso, batunyoso a bonne volonté. Batunyoso bazali contre likamboyo, basali et pas handicapé. Bokamata, tokamata sani, tokotia wa, wana, bakamata, tozongi, to sala mwana wana cadeau. Cadeau di tokosa elae. Tokamata, nazolo banengo wana pare, naza furieux. Et Nazali, et c'est mon droit. Au cas où Makambo est à solo. Et j'espère que Makambo est à Lokuta. Kofi ne peut pas faire ça à un enfant handicapé. Mais ceux qui sont à solo, ils ont Mambo Mansogne. À vous. Voilà. Tokomi na suka papa Léon a habité ceux qui osent na moi. Diloba mususu ya suka oyo kotiko pesa pambate tokomi na suka ya émission. Bato yo balie mbongo ya makila. Au cas où ezali Kofi Kofi a lobi na ye na yebi likambo yote. Cette femme-là, quoi qu'il aura difficile à convaincre les téléspectateurs que a yebi likambo yote. Puisque dès lors que la pochette ya abracadabra. Ya abracadabra ezali. Mais bato bazwaki mbongo. Sandra Mukuna. Mukuna Kazadi. Yo liembo. Sandra, t'as osé la publicité. Oko sanza mbongo na zongi sango. Lokola bawanga ni balobi, yonde Kofi ayi tamso akolobaka yibi likambo ante. Mais yo preuve ezali. Sandra Mukuna Kazadi. Obele baza olansaka yo tala basap. Kalisa en 2000 seulement. Batindela jika Sandra te bazaki mi bali. Nata yo Claudia Bakisa. Mama banze monawe kotambola te. Abarak ashaka bara. Ashabaraba, banzembo na yo kotambola te, zongi sambonga handicapé. Oh, et les autres, c'est la première. Parler en langue. Nazongela. Basharaba karaba feu. Album na yo kotambola te, zongi sambonga handicapé. Oh, et les autres, c'est la première. Parler en langue. Nazongela. Basharaba karaba feu. Album na yo kotambola te. Tant que olie mbongo ya handicapé. Bokamata, bozongisa, mbongo ya handicapé. C'est ce que je voulais dire. On crée polémique moko ya bozoba pour $2000. Et ça, ata carburant ya semaine moko ya Kofite. Et ça même carburant ya semaine mobimba ya Kofite. Ah, mon pao, moutounanga, et aussi ça dossier. Na comédie, on a l'idée. Il n'y a pas moyen qu'on calme cette histoire. Tu me snobs, c'est ton droit. Mais, il y a petit yo, na kotika ngote. Tant que chaîne n'a pas na kotika, likambo yote, et à un niveau interne, et à un niveau externe, et ça a un problème, il y a 2000, na sengi, artistes, na sengi, batunion, c'est la bonne foi. Ceux qui ont la bonne foi, na sengi payo. Kitunga na kotia chitunga wo na kotia chitunga de façon à ce que boya kotika contribution na bino bato yo basandra Kazadi o basako lataka na mbongo ya handicapé bozako lia na mbongo ya handicapé mais bino bozi mbongo wana boko justifier ngo ndenge nini bozwaki yango les preuves sont là oyo mwana mobali oyo namonaka lataka bien Sandra oyo mobali Kofi ayembelaki ye Sandra Kazadi, tala sap, tala ne mo pa wazo yembelo, bon anniversaire. Un jour avant l'anniversaire de Sandra Kazadi, l'homme qui gère tout en France, celui par qui il faut passer pour avoir sa dédicace quand on est en Europe, Sandra Kazadi, lui il est né le 6 avril,
Donc je vous demande de souhaiter très heureux anniversaire. Que Dieu te protège. Ciao, ciao. Mon Paul Kwada, là je suis au studio, je viens tout juste d'arriver. Et puis ce bon anniversaire, Yandi Louawa. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je peux vous assurer, chers téléspectateurs, Nakotikate, Te wana toko kisambon wana waze quoi. Wera, Papa Wemba, donc Manda, nani petit nango na ba forme lokola ngai. Adolphe Domingue, talandenge bazoa kokamata. Baza kotinda oh papa Molière osana libumeza munene nazana libumeza munene lokola ba danseuse oyo ya batuna ningo tanga wate toko banda biso so marche to banda sport pour na mabumu ekita mais mbongo ya handicapé et monana à vous. Merci Bandeko Balandi za pona devoir ya redevabilité nde tozonga kana ba dossier misusu ko solo na bino. Je dis toujours aux gens qui croient qu'ils sont plus nationalistes, plus patriotes que nous autres que Moko biso to lekibino. Yango na lobacha wana lobitala. Tozana richesse moko pas seulement au tolobaka ya badiamana makamususu. Nous avons de grands musiciens. Kofi, c'est un grand musicien. Comment est pas naie ko respecter ye? Ouais. Kota est pas Kofi na résidence. Même ceux qui ont tali clôture dès qu'au coach tu vas le respecter. Ouais. Mais c'est un monsieur c'est un monsieur qui n'andenge d'abord c'est un self-made man. Ngana ibi Kofi. Je dis bien Kofi azali self-made man. Exacte que azwa ki tombola. On a qui ennemi moko bien papa Molière nini ye tata nenda atikala ka mbongo etc. Kofi azali self-made man. Et c'est un monsieur nabiloko asali. Il faut azala payer monsieur face ya un handicapé. Si c'est faux, atika na hauteur oyo to mona kayi azali. Na mona kayi lokola azali. Et si c'est vrai, to calmer paye moto yo abimisaka $2,300. Ils ont entré à Batuboni na concert oyo puis ngape wana kenda concert à Kofi boka c'était na kota ko fele na futa. Buka Kingo. Rabi ce photo. Écoutez. Papa Molière azoti à Kingo. À vous. Merci beaucoup. Ezao wana nde yango moni kota musique. Ba payer belé africain to kolia bango parce que tozana ba wera, tozana ba waze quoi, tozana ba Kofi Olomide, tozana ba Jibe Mpiana, ba Nyoka Longo, ba Papa Wemba, ba Adolphe Dominguez, ba Mamu National Chalamwana. Donc tozana bango ba Mbili Abele, tozana bango tellement une grande richesse, tozana ba Kalonji, ba Bill Clinton, donc ba Seleo, ba Fali Ipupa, ba Fere, boza ebele nazo koka kotanga bino nyonso. Wana pona makambu ya o babengi ya mokili na bite soki ya. Soki okena makambu nzambe, tala tozana bangwao. Ba Lor Mbongo ba Marie Misamo ba frère Patrice ba Frank Moulaja. Donc baza tellement ebele oyo to. Na qui bien tende kweleza. Obina ni Frank Diongo. Na yogi bien Frank Moulaja wana kotea ba politicien ulijo. Te na kanisa ina oyo lobi Frank Diongo. Ah wana viena ngati. Ah d'accord. Oui. Ya za fete. Alors, ne yango na zati pe koloba awa que ba konzi batala likambu ya ba théâtre ya bapaya oyo. Oyo zola kisa batuka ke pona oza mbongo il faut simba makila. Ye wana na bonganga. Na ebite soki nde makamango tozo mona lelo. Obisu nani? Bonganga, lisanga bonganga. Mais yo boni. Boni. Yo lukaka ba problème boyne. Boni. Alors que tozana ba artiste comédien ya makasi. Na bisa kibino ba mbalia osombwao. Ozana ba Yandi Mosi, ba Muyombe Gauche, ba Caleb, ba Esobe, ba Groupe Salongo, ba Elombe, ba Ngalufar, ba Kadiombo, ba Boketsu, Boketsu ayemba. Boketsu premier as un musicien. Ah na zotanga ba artiste, ba artiste comédien yo zuko mona yo tina kati. Yo yakana makamunini. Ayemba gade. Ayemba kame azalia na kisasa te. Yazana poto. Bon, à vous. Voilà
na o nyonso tu wana tant que tokotika bato misusu ne ba comportement misusu tozomona ezoyela biso yango na kosenga na oyo émission tokosala ezala dossier ya Fally Ipupa ezala dossier ya Koffi Olomide l'objectif eza ya nini ya ke ba musicien na biso basala fierté na biso batikala na personnalité na bango au lieu ya kokota na makambo ya buzoba oyo bazali koridikilize bango yango ozomona dossier ya $30,000 ndenge na lobia ke toyamba bato nyonso tu bino na lingi na tuna nanu bino biso ndenge tovandi boye na ndenge tolobaka wana tokomona kaka mopaya moko toza problème awa na Brazzaville boyebisa biso bandeko na biso boni oyo ya famille bazalaki kotindela biso mbongo ntango bazalaki na Brazzaville bauta Brazza ntango tolataka likambo yango tozo même ba message yake est-ce que vous n'aurez pas besoin de nous parce que tomonaka que bandeko oyo ya biso bazali ko subir injustice ça c'est clair ukoya kotangisa biso patriotisme te na nationalisme parce que moko toza na kati koleka yo mais eloko tokoloba exemple oyo ya Koffi Olomide la première dame de Lausanne na mwana na ye oyo alova Koffi Olomide na kasi ezande que esalema ndenge esalema wana bolingo ezalaka pe ndenge wana ce n'est pas ekozala bato tu ba yokanaka na Koffi te mais saisa ya yokanaka na Koffi ezalaka ndenge wana ça azali pire petit à Koffi Olomide un grand artiste comédien oyo pe boyebi tala ba spot plein bien que sai yo pe obengaka lisu te bando bima papa ozoloba te osaisa yo to accompagnaki ye na problème oyo ya munene bio to accompagnaka bato alors nde yango tokoloba wana bandeko na ngai ezalaka ndenge wana tokosenga na mopao nga na bengaka ye les musiciens les plus organisés Koffi Olomide le plus orgueilleux les plus organisés non le plus orgueilleux matoyi ya kozala pe orgueilleux bon orgueil na musala na ye mais papa Léon pe aza pe orgueilleux na musala na ye na niveau na ye ça dépend même ngai ne baboye ce n'est pas que même tango tokindaka oya kotiesa nga mulongo ozwi ba journaliste tout allez boko makombo na liste nga pe nazwi kombo na ngai na tie na liste bapesi $10 boye wana bon $100 boza 5 te wana na kosala ki orgueil ki mwana mukolo lupango bandeko na ngai ezali kaka ndenge wana posa na biso ezande ke nos artistes qui ont fait notre fierté batikala na niveau wana botikala branché tokoya kozongela ba masolo mususu ndenge na koloba wana na mbula oyo ezongi ba inondation botala likambo ba poubelle malamu ce n'est pas kotia ba policier bazo batela ba décharge wana boye papa olia ko batela décharge kende atako tala makambo embouteillage oyo tozonyo kwa mati botikala branché tokutani liso merci.
wana vie na papa na mwana. Oui. Zela ndeko omoni fali père na spirituel yemo kwa lobakango ezali nde Kofi. Awanga na kango pete, awanga na pe Kofi te. Mais Kofi yemoko baza to compte la dikamango ala banyongo ya ba $2000 baza ko bwake la kai soki ya solo soka lokuta on va développer ça wa. Mais mwana na yo sa siko yepe baza ko yebiseke a bouffer $30,000. Et ça bien te pas la papa na mwana. Batu baza ko loba. Retourne nga olobia nani? Biso to okende papa monde to ke na tribunal autant la biso nana oh kota Facebook te. Koya ologa biso des poux sur la tête ezali à sa vedette, on ne peut parler que des vedettes. Fali à sa vedette, Kofi Olomide à sa vedette, Kofi Olomide azali papa, ya Fali. Balibi Kofi Olomide ali mbongo ya bato, ba lo papeli sous Fali oliepe mbongo, ozaka lokola papa na yo. Et comme likambo ya famille, nde likambo toboya ki to conseiller to lebi Fali tika ozana niveau petit azana fula ngenge. Petit azana fula ngenge, to souhaiter ka tika na niveau fula ngenge na yo et éviter babiloko o ya bozoba puisque $30,000 par rapport à Oyo, baza au PCI ali caché. Au lieu où le barana que nous pèse ba pauvre, producteur on appelle ça pauvre. Zongi saye comment à partir nae akanga noa nae atika les pana bango et qui nous fout la paix atika biso tranquille na mboka na biso. Bozo baka biso bango to ne pana bango. À vous. Voilà dossier Zalio wana parce que makambu ya kolekisa ka temps na justice ba juriste bango moko baloba que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès parce que bazo ta la temps ezozo biso nyonso tout oza Fali tout le monde connaît Fali même ba biso yo ba ndeko Eliezer bien kinga ba ebinga ka muki awa na quartier c'est faux c'est faux c'est faux nakata yo c'est faux oyebi pa na kotondisa stade eloko lokola stade pa na kotondisa 5000 personnes babeteli o maboko pa na kotondisa 10,000 personnes babeteli o maboko mais moto moko atondisa stade alui ati 1 million de personnes awa émission na biso ndeko Eliezer toloba mame ya problème ya internet te kaka wana kati ya Kinshasa famille moko ezaka à peu près na 10 personnes 10 maisons. Hein? Et combien? Hein? Donc, fois 10, bah, comme déjà 1100. Bah, il y a batala kabiso autant que batala ka. Na éviter ce qui coûte de kaka. Bah, stade Moussousou et si ka batobaton saka batouté, nous sommes suivis. Mais nous ne sommes pas là pour se vanter. Hein? Pour que tika bakou misayo. Mais nenge balandaka pe biso, osa n'importe qui. On est suivi. Ouais. Et Tobi Beta Tolo, on est très suivi. Tolo Bagada, Wada Isaka Kama Ngiringiri, Oba, Ngiringiri Mobimba Balanda Kabiso. Alors, so Kamati Capital Mobimba, on multiplie combien de gens qui sont en train de nous suivre et nous on peut passer tous les jours. Ouais. Hein, donc, Tobangana, to se respecter Nakati, Yamusala Tozakosala. Voilà, Yango Nazalaki Kolo Babande Konangai, Sotyo Kena Justice. Bakota la teke yoza Fali. Et comme papa na yo nani, kombo na yo nani, wana ba ebi kombo na yo. Me bazotu na yo, kombo na yo nani. Timba nani? Timba Mbungu. Obotama wapi? Na Luozi. Na dati nini? Okuta na Bangando, Luozi wale zaisika Bangando. Okuta na Bangando. Donc ba okota même la vie privée na yo. Ok kuna et puis mutu ango azo sambisa yo soki alingi asambwisa yo. Okoya na 9h, abandi ko entendre yo na 13h, et puis atuni yo nini atikina no stilo abandi ko solo na bani. Bon, bango. Yo vandi. Bango bazala kana ba code na bango, komo yebana kate. Mike November. Bango bazala kate ko na ba komo na bango yebana kate. Bon, tu peux patienter monsieur parce que là le chef m'appelle alors que chef a bengete akekolia. Donc, au lieu ya wana, est-ce que ba koloba makambo escroquerie na bi justice nega koloba te mais dès lors qu'il y a eu une remise volontaire, infraction à escroquerie et longwe, et tikali abus de confiance. Parce que la remise a été volontaire. Mais est-ce qu'il faut to sambaka, ba yebi niveau na yo, na nini?
batu bazolo papa le wangu chikoloba wa lobi aza journaliste te aza ngai na za journaliste mena professionnel te nga na za journaliste patriote ngai wana na lobaka ngo aussi parce que tala makamune salemi na France kuna bisika to kopia parce que télévision bosala ngwapi bosala na mbanza ngungu et uta na pototi kuna tangu tomoni attentat et salemi même les journalistes se sont impliqués na yoki makambo yake code éthique et déontologie nde na tuna kina lobby ba spécialiste ya code na déontologie est-ce que bazo landa makambo zo le kana France quand le pays est menacé biso nyonso société civile ba politiciens opposition comme majorité tout le monde d'abord on doit sauver notre pays c'est la même chose na auto koloba muto koloba papa le yo lobby bato bazo benga ngai tangu na kenda ki boende tozwaki avion na ndolo baye batonde linga wana bolo bananu kali kambwa fali bolo bananu kali kambwa fali bino boke koloba li kambwa fali bo ndenge nini Nathalie tellement que tozalaka ba travailleurs ya ba téléspectateurs na biso na yoki kese ke balanda ka biso bien que bayakao na bandi ko expliquer bango malembe est-ce que biso tozana intérêt ya que tokotela Domingo pona pesa biso nini non te problème ezande que mabe nazozo exemple ya Kofi olomi 2 jours tozo sala na émission ngana papa Léon totunye makambo ya Brazzaville aloba na biso nini abingai biloko ba congolais basalaka parce que ya salaka des fois bengi ba congolais des fois bengi ba zaïrois atangai à la place ya mutu wana mbele na bengani bango ozomona nous pouvons dire que Kofi il n'est pas nationaliste il n'est pas patriote peut-être amoni à sa viva expérience ya comportement ya mabe nde yango wana o tangu tozotala parce que tala kaka biso tozaba to ya respect Angola azana musicien mon côté o azana rang ya nani ya Fally Ipupa na biete o azana niveau ya Fally na succès na renommée azate mais ce qui oza déjà na niveau wana il ne faut pas biloko kwa mike oyo et pakola yo buzoba voilà l'objet ya nini yango to yamba wa bavoka na ye to sala soki combien de jours bazo zelisa biso ke bavoka na ye bazana avion ti ba ya a to yamba bango to yamba ba sous ces mêmes plateaux to solola donc on n'est pas musicien pour que to wele la ni chroniqueur to ko wele la nini biso to zana domaine o ya biso on a lobaka kana batuke même domaine o biso to zali so ki ezala ke ezao ya kolata ka ba galon omoni ba étoile wana ndenge ba cha soki ba mitwanko soki ba étoile mbele to koma peut-être et comment ti ao ezandengwana papa Léon deuxième dossier Zerana non de les puisque na monaki ba proche à Fally ba lui non même so aké na appel bato bazo que Fally Rozalawana mais à niveau appel il n'est pas obligé d'être là et tout je voudrais bien vous communiquer quand même na équipe oya Fally Ipupa na ba avocat na en dehors lokola nalanga petit wana mingi surtout ma nze mona ye makalere nyoso oyo babetaki nga lokola babetaki bakanja ai bakanja zwa tellement ngondo bangondo na tellement bakanja de petit wana zo yemba ngo na sentiment bino moko boyoka olelisi moto lokola bakanja zonga Junior Okito na François Babati odogo bote kola mais bato wana balobi en dehors lokola bazozwa cause puisque Fally azana ba fanatique mingi awa eza na niveau ya justice bakamati bazokende pesi ya sikoyo lisusu na tribunal ya commerce puisque eza affaire eza pe commercial tribunal ya commerce soki esimbi awa te bakamati dossier batini yango na Abidjan bakamata bakende ojuge yango batala ndenge nini lisusu bokokamata bokocorrompre. Or, moi, na part nanga, na lingi dikamone comme la Fally, c'est un petit problème que Fally peut résoudre. Eza pembongo, eza ebelete. Donc, nazo conseiller kaka, je continue à les conseiller. Na linga petit wana mingi puisque azara penza ma pekate. Oebi makamoto zoroba, il s'est calmé à répondre quand même comme ba crèche mouké mais en nous respectant. Ils ont la petit oyo auto tangate. Ça puisque Fally a quand même qu'il est au-dessus. Il y a la loi. Il y a justice. Justice, c'est likambo. Justice, c'est le non. D'abord, yo Domingo, plainte yo Makambo et l'équipe déjà il y a longtemps. Il y a prescription.
quoique je ne sais pas si ça existe, la prescription au niveau du pénal. Yami Balé, Batangi Babilo, on a bangonyo donc Fali Ipupa, pendant biso l'État, tout le monde est aux innocent. L'État a décidé. Ils ont décollé ils ont pas mon liberté. L'État, BBC jugement, le Fali pendant l'Ikamboyo, tu es blanc comme un neige. Quoique, bon, c'est un noir, mais il est blanc comme neige. Bah, quitter. Je dis bien, bah, quitter. Suite, il y a plein à Domingo a fondillé pour escroquerie, enlèvement, ce Babylone, on y est belé. Ils ont juriste était. Habit de confiance. Habit de confiance, Asa Mouskro, tout ce qu'on veut. Mais l'État à lobby, on regrette beaucoup, Fali Azali innocent. Et on est innocenté Fali. Tozaki le premier. Il y a comme Misali Kamouana. Tozaki peut les premiers, il y a quoi annoncer. Bande passante, et ça qui fait 2 jours que Fali a été acquitté. Donc, à Tozoloba, Fali Azali innocent, na jugement, Oyo, premier jugement, il y a Domingo. Producteur Domingo, Ouazan Angola. Point, bar. Fali Azali innocent, bah acquitté. Je dis bien bah acquitté. Ah, voilà, minute Zoloba. Mais qu'est-ce qui se passe? Domingo peut se payer dans le côté à l'habité, Rosuka Penengo Anate. Bite yo Fali, balobi, avocat na yo, ebineni beta rabale, bakamati, balobi non. Avocat ya Domingo balobi, nous allons en appel. Wana jugement wana, et à clarté, et ça clarté, tozomana lokola, babiloko mingi, basingama tembele, et le cas qui n'a se, ya ba mesa. Donc, tozala besoin que Likamboyo, il faut pas recommencer encore à 0. Et botala mukanda, tozui. Oyo Domingo akamati ya sali appel. Aken appel, bavoka nage bake na appel. Bolingate, ça veut dire tout recommence à 0. Donc ba robenga lisusu Fali. Car on a problème, on a plus ça à premier degré. Bake c'est ce qu'on a degré, il y a l'icolo. Domingo a créé d'appel motif mal jugé. Donc on va recommencer encore l'histoire à 0. Barolandaka Fali Batunio, Papa Nayo, Kombo Nani, Mama Nayo, Obotama Wapi. Olingo Solana Monoko, Nini. Obota? Ouais. Combien? So na chemise de fongoma balabi kanga chemise bisa ozali liboso ya tribunal. Koyate o la kisababisem c'était tout recommence à 0. Et cette fois-ci, l'avocat Domingo Balobi Fali Aoki Mate, les alliés pénal. Et Sengeli Kaka, et Kosengela Kaka, Yemoko, il faut Azalawana. Yemoko, yoba ennemi, a petit Fali. Zaki na biso, Azala Fulangenge. Awa, na auto benga, batbaza peme, na Balobi Azana Paris, na Ibiaza, atala rapé internet, bataki tsape wa website. On va fixer la date, il y a audience. On reprend tout à 0. Voilà, et si Domingo Azali, bota la bino moko, document, tout ça qu'on l'a kisa, wa. Namoni batumingi bazali agité ne koelezer. Oh, mais bino, vous en nini, vous en nationaliste était, Fali aza congolais, oh, azali angolais, n'angola babeta rabatuna biso. Comment vous comptez la mopaya? On ne peut pas cautionner terminer donc malhonnêteté, il y a certaines personnes si Fali Azali innocent, il est innocent. So Azali moto, il y a kofloué batou tokolo bango. Boko pekisa biso tokolo bango te. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Biso on annonce tout simplement l'affaire. Affaire Azali na niveau il y a justice, tozali justice te. Donc, boye baké, le problème de Fali, et ça qu'on continue kaka. Dès les heures, pas s'attarder dans l'Ikambo en athée. Mais quand même, j'ai eu l'occasion de causer na vraiment équipe na ngo tanga wa basu c'était, mais na ça qui Fali nengoyo.
Ah, on a zolo, banazako yebisa yepe. Il y a moyen de trouver une solution à l'amiable. Car petit, osa n'importe qui te. Osa ça la fierté nabiso. Musique nayo, osa ça la fierté nabiso à l'extérieur. Babiloko y a $30 000. Et on quitte ça yo. Le roi yo moko zolo bake na okope sango meme na ba pauvre na pesa pauvre producteur wana atikaka kotangaka kombo na yo, atika ko salir kombo na yo, atika ko ya ko bwakela yo libabe puisque bato balingaka yo pété baza mingi o baza ko rêver baza ko fantasmer ke ba mona yo kaka na bar oza ko samba bayo akaka likambo ya kombo na yo pas na problème escroquerie il y a moyen ya okamata eloko wana bala terre na pesa ki conseil wana naza musicien te na kota ba concert quelques concerts kaka on a ibisa ki peut-être mopao puisque kuno me ba yemelanga banzembo ngana lingaka si li bola isa dégueulasse puisque je me retrouve les génération na ngai. Il y a Zaiko, il y a Wemba, il y a JB Piana, quoi que génération te, bango, basa génération elandi, mais na linga JB fort, oh petit nanga wana somo, ndenge na linga conseil à JB. Non, vraiment, tout ce que la chaîne, mon chaîne, ils bien, et d'araber batebele, surtout les gens qui sont peut-être, je sais pas si moi on a utilisé pour plaire batumsous, ou bien bon. Mieux vaut ne pas dire. Hein? Bon, des gens qui sont quand même un peu défavorisés, des gens qui se plaignent, quand même, se retrouvera par rapport à Molière TV, à Zako Ide Batu, qu'on se trouve dans le droit. Vraiment, c'est une chaîne qu'on apprécie, surtout papa Manem Baza vient surtout trop. Vraiment, tout ce que concerne vraiment franche, sans vous flatter. Donc quand le vieux arrive bien qu'il est le patron de Molière TV, patron il y a Molière, Maramignon c'est belé, on l'a rappelé qui patron naé, tiens on a mis ça vraiment, il s'amuse avec nous, toi on trop fier naé, vraiment tout ce plateau. En passant, je le salue avec tout le respect. Ma la plateau, donc on peut savoir que mote na batunyo so ya Molière TV, ba connait musala na ba onenge zalara, ils a très bien, ba sala ba promotion à artiste, nenge zalara vraiment polémique en Netoboy. Voilà, bref, c'est pour te dire tout simplement les problèmes de Fali, nous ne donnons que l'information. Toujours plus information et le reste, l'État Azali. Bah, fanatique mingue, il y a Fali, Bamsou, Balbaki, Togoleka, Togoloba, Togofinga, oh, biso finga raté. Nous, Togoya, Robeto, Kakaboko, pas. Mais d'abord, Toyebiote, Togobeto, Moko, pas Karine. Oh, moto yo zolo ba to betera moko pas. Bon, pampa, à vous. Voilà, pour na devoir et la redevabilité comme toujours, na bandi boyoti. Soti ba zaliko proposer que ba trouver solution à l'amiable. Voilà le temps que ça va prendre. Ndeko na biso Fali. Et puis tangwa okende kuna ba ko benge prévenir Fali. Parce que y a fondé. Alors que Azana Makambwe belé à Kosala. Nous savons qui ignore que Fali, il est le musicien le plus sollicité. Actuellement. Attention, attention, hein. Comment ça s'appelle mon pao, oui. Comme déjà on a 2 millions selfie qu'à Kapamba. Comme déjà on a 2 millions selfie qu'à Kapamba. Il y a enfant handicapé. Ah, nazoti ya enjeu amitié ngana Kofi pour un enfant handicapé. Nandimi na ke côté amandaza handicapé. Biso nso tôt ou tard toza une facture oyo ba kosenga biso. Nde ozomona bazolo ba ah omoni Kofi ati ba na komo na ye ati fait. Voilà ba fait. Ba di fait wana ezali 6e voilà c'est les bon ba komi nini
Fait, Kofi, bah, combien on a? 3 faits. Hein, fait. Hein, ils ont dit 6e lettre, il y a alphabet, hein, et bimisi 6. Donc, ils ont dit 6. Ils ont dit signe, il y a démon, il y a le malin, il y a Diaboulou, on ne sait pas, il y a Satan, il y a Belphégor, il y a donc, fait, wana. Fin de fait, bah, au Kansake, ils ont dit fait. Et le beau chanteur, Moussousso, email naïe, ils ont dit, ouais. Hein? Ouais. Donc, aux fongola, peut-être, hein, bah, tout le monde, plus aux autres tongaye, plus à ça qu'on a, plus aux autres qu'on mata. T'as aussi fait, il fallait, Nzetambila, bazokata, ezokola, l'ingolobe. Ngana Zalaki n'a jour la sortie officielle, il y a 13e apôtre. Kofi Olomide a répondu par rapport à la lettre Wana. Au fait. Oui. Lettre fait. Oui. Et ça a fait, F. Oui. Ah, voilà. Lettre Misato Ane Kangami. Il a parlé de ça. Sous Bazolo, 666, Batubalinga, Koloba Makamutro, tout ça. Bon. Et aussi, Koloba Mutuke a commis 666. Donc, c'est les rares. Pas dire Atiaki 4 fêtes. Bon. Pas Atiaki 2 fêtes. Oui, et coïncider, pas fait, Misato. Yoka, alobaki moko ezaya Kofi. Msusu ezaya Fere, msusu ya Fali. Ouais. Yo linga ya les sous ya musicien. C'est défendable. Et c'est son droit. Oui, voilà. Et c'est son droit. Ça c'est Kofi qui a répondu à ça. Mais awa eloko biso tozoloba olobi ezana batu msusu bazalaka lokola nzetambila bazokata ezokola mais est-ce que awa tozokata ou bien tozobungisa na habité par rapport à dossier wana. Mais dossier oyo yozo kanisa que silence ya Kofi. Okomele ba message ndengolo. Okomele ba message. Eza intimité na ko l'accès à par respect hein de Kofi, j'ai dit tout le temps hein, c'est un ami mais face au entre un ami, un frère, entre un ami et un enfant handicapé hein, en détresse, hein, j'ai choisi l'enfant handicapé, je mets amitié na Kofi en jeu pendant moi na wana. Donc j'ai essayé de joindre Kofi, je lui ai fait un message que mais mon pao bon route oyo otindaka na ba chaîne panto c'est ba campagne hein il y a Sylvie wo Sylvie wo Sambale Sylvie et les qui si elle a 2000 €, pourquoi ne pas casser tout simplement? Donc il a peut-être besoin, Azan a besoin peut-être batou ba monnaie na côté à Mabé puisque batou mingi balobaka mabe ya Kofi. Batu mingi balobaka mabe ya Kofi. Batu mingi pe bandimaka Kofi. Batu mingi lokola papa moderne balinga banzembo ya Kofi. Balinga concert ya Kofi. Mais pendant mwana handicapé wana Antoine Kofi FF. Hein? 2000 €. Papa boaka ngoka kate. Et nous calmons. On lui a posé la question. Je ne peux pas répondre, on a appelé ça, réponse nae, ou après c'est officiel, mais j'aurais entendu que, maman wana na ibiete, moutoumou a prouvé que, na solula nae, mais voilà le dernier message. Maman wana se plaît dans le Kofi, wana zo singe mo na ngai, akati ngai compte na ngai, na WhatsApp. Kofi a autofongela ngai compte, c'est ce que communication ezali. Na communication wana na tineli mbote na bi mbote papa Kofi ou bonjour papa bala sabiso milili wana. Kofi na réponse à kamata tineli photo ya mwasi nae na mwana nae mwana azali de bonne santé. Azali handicapé te. Atineli photo pe akomi na sepa na achola penza handicapé. Ça c'est moi qui interprète. La maman m'a envoyé le message. Akamati atine des bisous. Et Nasser a commis 2 millions, il y a selfie. Alors, Nandimi fait wana, et nous penza 666. À vous. Voilà, merci Papa Léon. Et ça, émission Tokosala, avec tout ce que vous donnez comme révélation, n'a pas si na mon thème, parce que même alors, est-ce qu'il faut envoyer la photo? Il y a chère épouse naïe
Na moi non, Azali en bon état. Un beau bébé, mais comment ça peut arriver à tout le monde, à nous tous. Moi, na yo Azali en bon état, oui. Façon de dire, hein. Azali malam, en bonne santé. Yo tineli mamba wana, il ne pourra jamais le contester. Bota la bino moko atineli na bisou, pe ayebisi en non comment 2 millions de selfies. En plus de ça, non seulement balobi ke au lieu tu as bouffé, balobi il va aller demain à l'obia au fond d'abisso na parquet to et pas procureur balobi on peut le prouver que au salipé 2 millions il y a selfie au tineli moi na photo ya moi si na yo na moi na yo oyo nan balia 2000 euros et tu es fier de ça. Antoine Agbepa, mon cher ami, je ne suis pas d'accord avec toi. Et handicapé, décider de la marche, la présidente la Bango, pendant qu'on protestait, comment est-ce qu'un parent, une vedette, pour 2000, Bakusala, Likamaningwana, et Bissot Rosala, chaque samedi, na Okamata, na Rotia Sani, de façon à ce que, Wazekwa, Wemba, JB, Binonyoso, Boya Kotia Kamoa, Wera, de la forêt, Azongi, Azalia. Boya, Botina Biso, Batunyos à bonne volonté, Batunyos Bazali contre Likamboyo, Basali est pas handicapé, Bokamata, Tokamata Sani, Tokotia wa, Wana, Bakamata, Tozongi, c'est tout ça la mona wana cadeau, cadeau dit Tokosa et lae, Tokamata, Nazolo Baningo n'a pas, Naza furieux. Et Nazali, et c'est mon droit. Au cas où Makambo est à solo, et j'espère qu'ils ont Makambo, ils ont Lokuta. Kofi ne peut pas faire ça à un enfant handicapé. Mais ceux qui sont à solo, ils ont Mambo Mansogne. À vous. Voilà. Tokomi na suka papa Léon a habité ceux qui osent na moi. Diloba mususu ya suka oyo koti kopesa pambate tokomi na suka ya émission. Bato yo balie mbongo ya makila. Au cas où Ezali Kofi te, Kofi a lobi na ye na ebi likambo yote. Cette femme-là, quoi qu'il aura difficile à convaincre les téléspectateurs que a ebi likambo yote, puisque dès lors que la pochette y a abracadabra, y a abracadabra Ezali. Mais bateau bazwaki mbongo, Sandra Mukuna, Mukuna Kazadi. Yo liembo Sandra toselo publicité. Oko sanza mbongo na zongi sango. Lokola bawangani balobi yonde Kofi tamso akolobaka ibili kambo ante. Mais yo preuve ezali. Sandra Mukuna Kazadi. Obele baza kolansaka yo tala basap. Kalisa en 2000 seulement. Batindela jika Sandra te bazaki mi bali. Nata yo Claudia Bakisa. Mama banze monawe kotambola te. Abarak ashaka bara. Asha baraba, banzembo na yego tambola te, zongi sambonga handicapé. Oh, et les autres, c'est pas parler en langue. Na zongela. Basharaba karaba feu. Album na yego tambola te, zongi sambonga handicapé. Oh, et les autres, c'est pas parler en langue. Na zongela. Basharaba karaba feu. Album na yego tambola te. Tant que olie mbongo ya handicapé. Bokamata, bozongisa, mbongo ya handicapé. C'est ce que je voulais dire. On crée polémique mbongo ya bozoba pour $2000. Et ça, ata carburant ya semaine mbongo ya kofite. Et biloko na ye eza na Facebook. Oya manqué biso. Je ne vais même pas prononcer le nom, il y a Bachichi Boy. Il y a valise. Il y a Mokonzi. Quand il y a un problème, na otanga kombo, il y a Mokonzi. Na otanga te, na bi, baoyo batambol. Ah, boss, les loza kitoko, hein? On dirait, moni boss aro, nde, mukola liboso, moni. Ah, boss, pantalon à jaune, on date, oh, de quoi les airs. Tout ça à niveau anaté. Donc, je voudrais simplement que Likamwana Mukolomongo et comme la falité que va continuer à citer comme on a eu Nandenge Moko Amabe et Nazali Batou pour que Bakamata va trouver une solution à l'amiable avec cet Angolais. N'Angola, Bazo Betaka Basoukou, Tidelo.
Pété à la Sabango. Et Nango Basaba na Soukara. Balobi, fallait qu'il y ait Angola. D'abord, Balobi, Bakangi était, Basali et le Oui, na Luanda, qui est concert. Bakio Kanga était, puisque plein de Zalinde Awa. Fallait pas aller 10 fois, 20 fois en Angola, et au sein de l'Oromongoté, on ne va pas l'inquiéter. Mais l'Oromongo staff, il a fallu, tu es un peu inquiet, tu moni, ba image, au Angola, tu yoka, que fallait qu'il y ait au bête en Angola, on sera très heureux, tout le matin, na bateau, baso ben abisso. Lubumbashi, Poto, etc. Tout le monde a, même sur Facebook, ils ont un peu mingité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Botin Rabiso, passage à Fali, na Angola, na Luanda, et tous allons très contents, tout le matin, tout l'axango, para ko l'axapé, et pas à Batouke, tous en élo contre Falité, de désert. Voilà, Bandeko Balandeza, Owana, na Bandi Boyoti, yango bien, on n'a pas intérêt. Dieu merci, ceux qui fallait à Kendaki Nangola, à Beti musique naye, parce que crainte na biso zaki à que le kola toibi, bangolé, neye bazalaka, bakokaki peut-être ko salela ndeko na biso mabe, nde o tozalaki ko banga na kopekisa awana nani, mais Dieu merci, le kola à Kendaki azongi pe, il n'y a pas de problème. Dossier Orobi, eza dossier à Tatana Mwana. Dossier à première dame de Lausanne. Oyo azali pe kolela alobi que Kofi Olomide azwambongo na ye 2000 € pour na libanga ya mwana na ye. Azwate amelaye. Amelaye mbongo pour na libanga ya mwana na ye. Eza na niveau nini parce que batu balobi bazotuna Kofi yango alobi nini likambo yango eza ndenge nini dossier yango eza ndenge nini. Dossier, il y a mon pao, nazo comprendre, il y a quelque chose qui m'échappe. Au moment où il y a un fond de ça, porte mingi, batu babando, koloba, ko supputé, ko interprété. Papa mon peu le potango, quand même, il est bien, basa ko supputé, basa ko interprété, basa ko koloba makamo mingi sur Kofi. Puisque totangata eloko ya fali au moins na yo o bazolo bake ye ameli au moins $30,000 ya angolais. Ah bongo yo mo pao $2,000. Bon, 2000 €. 2000 € ouais, $2,300 beba. Nani mwana na yo alandi yo. To yo ndo la kisi mwana na yo $2,000. Makamana to yibite, eza ya sol eza ya lokuta. Nous on a montré preuve à l'appui que maman ya la première dame ya Lausanne. Maman ya petit, le nom c'est toujours Rich Andy Luawa. Oyo on a annoncé le lo que nakomi parrain nae. Parrain ya mwana ya handicapé wana nakomi parrain nae puisque histoire nae est touché ngai mingi ndeko Eliezer. Bato basimba ka ba Bible minene ko samla amen alléluia nde bandoki les plus grands doki les chors oyo bazalaka. Comment est-ce qu'on peut bouffer $2,000 à un enfant ou yazali handicapé mwana wana alala kaka na nzebo Kofi soki ba omoni bazalaka agité mingi soki azali agité bokamati botieli nzembo mopao. Bon, j'espère que maman n'a pas été ndembo à Sylvie. Wana Sylvie za nzembo na ngai na mopao. Mais mwana wana na chambre nae ba photo à mopao. Na école nae ba photo à mopao. A obligé maman nae ba sala combien de kilomètres parce que nos somba CD. Hein, CD wana bon. Na landa ki yango na bourré, mais aki osomba on a $40. Est-ce que zali a solo to eza lokuta? On a montré les preuves ici de Eliezer. Kofi, silence radio. Attention à silence radio, il y a Kofi, il te réserve les chiens de sa chaîne. Et ça, expression. Mais sur les amakamba lokuta, olobi ango. Sur les amakamba solo, quoi que moyen wangana ezate, toutes les preuves sont là. Moi, je connais mon ami, mon pao. Aki osa il a eu dédicace ya ofélité de Eliezer. Mon pao aibi remerciement en asala asalango. Mon pao aibi talo ya saka ciment.
Mopao atonga. Atonga rapeti lelo, aebitalo ya sac à ciment. O bato, naba musicien nyonso, na nenga na yebeli, moto azali bien assis au niveau immobilier, eza Mopao. Comment tu peux prendre 2000 euros, 2300 $, ce qui fait à peu près 230 sacs à ciment. Ah! Antoine n'avait pas. Mais yako lobate, papa. Na tindeli, na migo bengaye, akati. Na tindeli ba SMS. Antoine, o makamboyo, Antoine, na dimine kuta, Tony, o makambo eza malamu te basa kutanga kombo na yo. 2000 $ chez un enfant handicapé. Na bino ba fanatique ya Kofi. À 95%. Na bato basa ba fanatique. Na kata ba fanatique wana naza na kati. Na bawe baza ba na fa. À 95% le bien. Mais Kofi, écoutez yo nini pendant que yo kamata o lancer kaka petit wana libanga 10 secondes. Donc oza moté en mabe. Mokozo oza moté en mabe. Mokozo oza moté en mabe. 2000 €. Décolésé. Na dit que vous êtes au tinga na continuer ka ningona. Eza mingi pour un enfant handicapé. Balabia omoni mama wana za soba. Akamati akoteka mbongo ebele boye pa na libanga. Maman répondre nga ebité papa Molière. Moi naza handicapé bafuta kaye. Plaisir oni na kyo sala e. Nasombele ketch. Wana kenokima wapi. Nasombele nini? Oye kosepelisa ye. Mwana lingi kaka Kofi. Ah, Antoine, Tony. Mais Papa Léon, je sais que pour la réaction, oyo ya batuka nengo lobi wana, nga même na bao nazokuta na bango na nzela balobi te. Mais Kofi akati ko boaka quand même mwana wana ata ofeli parce que makambo mokiliza la kandengo wana. Mwana wana na mona Kofi boite, mais ce que akangama na Kofi lokola eloko mususu. Alors, mais eloko nazalaki peut-être nazo soupçonner que ndengenga na ebeli Kofi. Une fois passé, batu balobia ende kwa Eliezer, ozo kote la Kofi, ozo sala boite. Problème ya kokote la Kofi ezate. Problème ezaya que ceux qui tozui likambo, il faut biso pe to sala analyse, il y a vérification ya koyeba que est-ce que koji kozala te que succès ya 13e apôtre. Et beti ba adversaire à Kofi, ya ngone dossier bimbala oyo. Mais eloko nazoloba, peut-être que son silence soit Kofi, il cherche à trouver solution par rapport au dossier, soit à Zomona Kembo. C'est juste une distraction. Distraction na 2000 € yamwana. Il pouvait même wana wika batangi komona. Fali yo petit fali, oza kufulangenge. Yadibia mbongo wana na ukanda utu ata tona pesa ngo ba pauvre to wale boka matabo voter 30 000 $. Toyokaki un certain moment na ngo tanga mutwana me yo Kofi ibu mutu alobaki kamwana o soki fali azoko kate ngana futele 30 000 $ wana. Et bongo 2000. Tant bien même sur les qui m'a cambié le kuta. Beaucoup comme à 2000. Kofi pas dans l'exaba spot na Molière. A futaka. Mais bongo Kofi a futaka na Molière et l'équipe 2000 €. Bandeko babolingo mokonzi azala na bino. Tukotanga sango elamo soki pe ya santo nanyo yo bino moko bozomona mopepe. Bandeko balandi to ye lisusu ndenge tomesana kaka kosolola na bino na pokwa nyonso tu. Moko mutu akoloba kende ko Eliezer komika chemise moko wana o eza fifi bashala bichilix mote nazo sala ngo pona kopesa papa Leo mutema pasi parce que ya epezo tula kuna tala kaka pona mutu akabela yo atatonga soki omoni mutu akabeli otonga il faut kopesa ye merci pambate eza na ebele bazaka pe nango bakabakate yango omoni ba mwa répétition ya bino pe boyo kaka posa ya ba tala ka ba construction ndenge ezaleli. Lelo bandeko nanga tozo beta masolo ndenge na lobby comme toujours.
tokobeta masolo ndenge boko tuna biso dossier ya Fally komi na niveau nini, dossier ya Koffi Olomide komi na niveau nini, bino bokomi ba chroniqueur ya musique to ezali kambu nini. Moi ba réponse tokopesa bino, mais tango toloba ke mai ekotonda na nzela parce que y a eu inondation, siko toza ba chroniqueur ya mai, ba chroniqueur ya mbula. Bino pe ki chroniqueur ngo ninge tokoloba so ki ba kanivo etondi, so ki tolobeli ba imondis tolobi ke fulu etondi, tokomi siko ba chroniqueur ya nini ya ba fulu. Il faut moko to ebanaka kotuna ba mituna yango zomona plus de 2000 journalistes, mais bazo beta kaboy papa Léombote. Ndegoleze, bonsoir na sepeli mingi. D'abord Naluli et Lamboyo, maman Bichulix Kobanga te, Nazakoya, c'est Nazaraki te na voyageaki, Nazakoya puisque oza o créer style oyo ibi eza ko faire penser ngai na wana mwana ya Nelson Mandela abandaki ba chemise na e. Papa Léon, toye lisusu parce que tozana devoir ya redevabilité et pas ba téléspectateurs oya biso, parce que biso toyeba ke on ne communique pas pour nous-mêmes, nous communiquons pour nos téléspectateurs. Yango soki batungisi tozonga ka ko se justifier to ko expliquer. Yango même temps balobaka au lieu je suis obligé à kobanda ko expliquer ce qui n'a lieu, ce qui n'a lieu. Voilà parce que ba contrôler yo soki ba ki pakayote et pas ba kinois, c'est parce que vous représenter le mon côté. Il faut ba Papa Léon dossier ya Fally Ipupa. Bande ko ba kotuna et comme na niveau nini dossier oana tilelo suite nango ezandenge parce que bimaka oh il est condamné ba condamna kiye oh balobi oh bakangiye ba tumuso balobi ndengo na après ye ko bimate il a été acquitté azana problème mon côté d'ailleurs akeko beta ce qui 2 fois na Luanda na Angola, donc azali suna problème tende yango boko mona atie en jeu d'ailleurs mbongo pona kosunga batu. Ok, Ndegoleze, merci beaucoup. Batou, ma question est de Kiminki. Depuis ton bandit, problème, il y a Fally. Donc, il y a trop d'appels. Trop d'appels, trop de polémiques. Papa Molir, Ndalobaki, Ndegoleze, Ndalobaki. Toza, et je parle surtout, na, par Nara, et les airs Tamboza, il peut se défendre lui-même. Il s'est toujours défendu lui-même. Tozalia, wa, nga papa Moller n'a jamais un chroniqueur ya musique. Wana lo barango toujours. Ya mi balé na lo bakali susu, nazali journaliste te. Au moins nazali na école le lycée Molière. J'ai fait sortir des reliseurs et je répète pas na ke, mon douceur a compris na kate, j'ai fait sortir 2700 finalistes. 2600, so combien mais il faut quand même la maths. On a zakotini kabango na classe. Bokamata, bokene classe. L'avenir est enseignement. Nakamati nati, donc chaque année, les heures tambourines, je suis fêté par élèves au Baoutina, école ya Papa Molière, le lycée Molière. Na ba Kofi Bayemba, bon, on a zappé référence na ko pesate, mais pendant ko yebse ok, na zaki na école moko ya munene, on a zoti na bana, bokene osala droit. Boke no sala informatique na zone ndima mingi te ke cours informatique eza ematsaka niveau mais boka mata boke no sala nazana ba médecin nazana ba avocat nazana ba marketeur. Chaque année je suis fêté et naza fier ya œuvre na ngai soki na mikumisi ngai moko te nani oyo aokumisa ngai. Donc voilà, c'était pour dire tout simplement qu'il y a une décolisée toujours ça musala ezali musala pas na ko informer. Nazali acteur social, ça c'est point numéro 1. Nazali na chance, il y a na chaîne, point numéro 2. Et point numéro 3, na bundela mingi, na bundela ka, na yo, to bandi yo et bandi le lote. Point na lutter contre anti-valeurs et surtout contre les injustices. Ah, oui bien. On fait un travail, ils n'ont pas cette information. Je suis fier de mon travail et les erreurs vont répondre par nayo. Mais je suis fier de mon travail et la preuve. Bon, quand on est à Facebook, dans tout ça, l'émission, mon côté, 5 000, 10 000 personnes balandi en gros. Faux! 100, 150 000 personnes.
70 000 personnes. Émission, bon, émission, il y a Mickey Zahakate. Et là, Oyo, Tosalaki, avec le grand Mopao, Kofi Olomide. Mais ton commission qui n'a pas 200 combien, bah si t'es belé, oh bah toi vas copier biso mikolonyo so ah tozo lo ba komona ba kamati ba copier ba ti ba komona bango ba Congo mikili ba o mususu batangeli ngai soki ba sans autorisation na biso bazo kamata. Congo mikili as un partenaire. Ok. D'ailleurs, on va arranger le problème. Ouais. Nous allons négocier Koutouezala exclusivité. Il y a continué là Mutumo Okaka. Ou bien Batumi Balé au Tokopona. Bah comme il y a Moussous qui caché le logo na biso, donc c'est tout simplement pour dire Nazonga, on te revendre la bango après. Bah émission na biso ezali très suivi. Mutumo côté et j'aimais au défi qui que ce soit de les airs. Oh, à qui on le na émission na biso moko tofinga moto. Tofinga moto te. Dans un style na biso, comme moi, on est un peu taquin, mais tofinga moto te. Nous donnons l'information. Information, monsieur, c'est au CPN Sabato Moussou. C'est un peu le cas avec affaire ya Fali Ipupa. Fali Ipupa, leki na biso. Oyaza na fulangenge. Nan na koti concert ya Fali te. Mais nalandare kaka en tant que connaissance générale na mama tout ce qui a trait à information t'occupe Sabato na biso. Il a eu un problème avec un producteur angolais. Domingo. Domingo wana na ibite soki lekaki soki malamu, soki mabe. Mais Domingo, nous l'avons reçu ici. Au nom, il y a information. Domingo a fingi falite. Wana, Domingo a dit ici, pour recevoir équipe, il y a Fali Ipupa. Émission, on a payé l'équipe très bien, ko finga atamoko ezalaki te. Nous avons donné l'information. Information, bato a Fali. Bamsous ba sepelaki. Bamsous ba sepelaki te. Bato a Domingo. Bamsous ba sepelaki. Bamsous ba sepelaki te. Mais ici, nous n'avons donné que l'information, sans vouloir trop personnaliser. Et bimisi ba polémique mingi, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Fali Ipupa akene ko beta. Ya bengsaki, ba bengsaki pana kene ko beta. Basafulie bala wana ayamba azwaki yango nakati bazodo bakaka ya ba hotel Fali azaka na ndako te bamso balebio ebite Fali aza millionnaire conseiller kaka moko abetaka wana ezaka ba million comment azanga ndako comment azanga bureau et créer polémique au biso to créer polémique te bakamati Domingo akiko funda Fali. Fali, le problème azali wana a Bosanaïke, et ça problème azali pénal. Il faut à se présenter Yemoko, Makamotinda, avocat, Tonine, Ezate. Il ne s'est pas présenté. Bata Domingo, Basegike, ba condamné. Non seulement, pas de problème en Bongo. Oyo, l'autre partie, Azaro prétend qu'il y a Azouaki. Mais, en plus de